Kolala kolamuka na makambo. Biso tolalaka tolamuki ka boye telefone ekomi kolela. Telefone ekomi ka na makambo emataki ezongaki ekitaki esalaki boye. Wana penza nde ezalaka nango communauté na biso. Communauté na biso ezalaka nango kaka communauté moko ya makambo pas possible. Salut cher Bouchou, salut cher abonné, salut cher connaissance. Salut surtout les amis de Étoile Lune Inès TV. J'espère que vous allez bien. Quant à moi, je suis bel et bien, super bien, par la grâce de Dieu. Chers Bouchou, chers abonnés et chers connaissances, yalelo vraiment na mimi libino na omingo lela bande kunanga makambo eza ya somo. Makambo eza ya koinda, makambo eza ya mwa pasi kandenge bomo na titre na biso déjà ezoloba makambo nyonso tu. Mais avant tokota na mwa makambo na biso ya lelo ekozala bien nano na sensibiliser bato o nyonso tu. Si c'est la toute première fois ya kokota na chaîne na biso, chaîne moko kitoko, chaîne ya batoli pas possible et pourquoi pas chaîne ya bana nzambe. Je vous prierai surtout de vous abonner massivement. Abonnez-vous. Cliquez aussi sur la cloche de notification pour surtout recevoir les nouveautés de notre chaîne. Aimez la vidéo, la famille, commentez et partagez. Et que ça la biso oyo penza tolobaka na biso chaque jour tokos makasi. Bande konanga makambo eza ya koinda, makambo eza ya somo, makambo eza ya kobangisa. Yango na sensibilisaka batu nyonso tu o balandaka Étoile Lune Inès TV ezalaka bien soki bozoyo kaba makambo ya bongo. En tout cas, zwa mwa kiti na yo vanda. Tia mwa mai na yo pembeni, tia mwa jus na yo pembeni, mwa sucre na yo ezangaka te. Tia mwa café na yo, tia mwa ti na yo kandenge ezalaka. Kote mosusu pe tia mwa biloko ya kolia ezalaka bien to beta masolo bongo oza na mwa eloko na yo ozoliaka, oza na mwa eloko na yo ozomilaka, car on ne sait jamais, tout peut arriver hein. Donc eza na batu mosusu bazwa basangwa matanga alamtika na tongo ba négligence kaka olobaki na osokola air moko na kolia air moko tango ozolzela ba air moko wana ti matanga eye bande kunanga mutu azolela na nzala isalaka pasi yango soki ozolandaka bemisio ya bongo omiliela omisokolela omivandela na position ya bien ata soki makambo ya mabe eye l'essentiel ekokuta yo oza na yo propre oza na yo bien. Donc na système kaka ya kitoko mingi makasi tia mwa volume na yo likolo tango olandaka biso ezalaka bien oyoka makambo nyonso tu avant otia commentaire na yo kaka ndenge ezalaka na système surtout ya nini système ya tokos et encore tokos makasi. Bande konanga kolala kolamuka ka boye pouf na makambo ekoti makambo anani ya Naomi Ngolela. Naomi Ngolela ebele ya batu toyebi bien azalaka mingi ebele ya batu babengaka ye kaka la Cléopâtre. Naomi Ngolela mtu na biso moko ya ba français pas possible. Elle parle un bon français hein. Soki oloba bongo comme une française na système kaka ya kitoko. Bande konanga ya pas longtemps toyoka biso nyonso ke Naomi Ngolela autaki kobota. Na kobota na ye ba mbutu ezalaki sur les réseaux sociaux pas possible. Ex mobali na ye mobali penza oya balaki ezateke makangu me mobali o penza bimisaki mbongo abalaki Naomi Ngolela ayaki kobimisa ba makambo ka ndenge boyebi donc ki jalousie ka ndenge etambolaka tango ka Naomi Ngolela ayaki ko annoncer accouchement na ye ba makambo ezalaki ebele papa welo wana abimisaki ebele mais tellement que Naomi Ngolela c'est une femme forte et surtout une femme formidable yango esalaki ke non akwazaki ba bras na yete. Elle s'était tenue aussi debout comme une femme forte et une femme battante. En tout cas, ayaki ko répondre et jusqu'à présent, Papa Welo avanda na kwen na ye dans le silence moko neti mutu moko akufa kala. Donc moi bongo yango moi histoire amuke. Bande konanga ediko toye komona Naomi Ngolela aye ko zongela musala na ye.
musala na ye place ya liboso kuna kende osala eza epai ya tonton Bobo Manoka na filme na ye ya sika. Eza na filme moko ya tonton Bobo Manoka ezoleka sur chaîne ya tonton Bobo Manoka nde place kuna Naomi Ngolela azojouer. Alors quand ndenge boyebi biso toza batu oyo tozwaka ba information toye kopesa bino, tozwaka pe makambo mosusu toye kopesa me tosaleli yango pe analyse quand ndenge ezalaka. Sikoyo makambo na ngai ya lelo oyo penza na memeli bino eza batu ebele après kolanda filme ya sika ya tonton Bobo Manoka nde bayaki kobenga biso ka ndenge babengaka pona koyebisa biso ke non depuis Naomi Ngolela abota est-ce que bomona ye to bomona ye te. Bandeko nanga komona ye na ndenge nini. Balobi non Naomi Ngolela botali teinture na ye eza ya bien te. Eza neti mutu moko azobela, eza neti mutu moko azwaki penza soin na ye te, tani teinture na ye eza kitoko te. Bandeko nanga nazwa plus de 5 personnes o babenganga pona kotuna nga makambo ya Naomi Ngolela. Alors, comme d'habitude, biso toyaka kopesa bino ba information, toyaka pe kosalela analyse na système ya bien. Bandeko nanga chaîne na biso ezalaka chaîne te ke toya kosambwisa mutu, toya kofinga mutu te. Tozalaka wana te. Chaîne na biso ezalaka chaîne moko ka ndenge na lobaka ezalaka chaîne na bana nzambi. Alors bana nzambi place nyonso batambolaka il faut bazala toujours et encore modèle. Soki tomoni ke muto osala makambo mabe en tout cas la famille sans kobanga tokoya koloba mabe ya mutu wana, mais soki tomoni na biso ke muto osala na ye mabe te en tout cas tokoki jamais koya pona koya kosambwisa ye te. Wana ezalaka éducation o ba parents nanga bapesanga te. Voilà, tozongela na makambo na biso ka ndenge batu bazoloba ke Naomi Ngolela abebi. Bandeko nanga tango ka batu babengaki nga ba 5 personnes wana, en tout cas na kendaki pe na chaîne ya tonton Bobo Manoka pona kokende kotala film ango ka ndenge ezalaka na olandango na omona pe Naomi Ngolela. Bon, bandeko nanga ebele ya batu mingi tomesana na ba comédien na biso na ba comédienne na biso, surtout ba comédienne tango batiaka ba maquillage ba poudre na bango tomisana na bango bongo mingi tomesana na bango pe na ba page na bango ya ba Facebook batiaka ba photo na bango oyo bazana bango très bien maquillé. Yango epesaka biso mwa confusion ya muke, epesaka biso mwa confusion yango esalaka ke omona tokomi kovanda tolobi mutu ango abebi, mutu ango mikolo ya komi kitoko ezalaka pe ba maquillage yango echangeaka pe elongi ya mutu. Mais koloba te ke non Naomi Ngolela abebi, en tout cas je ne sais pas la famille, je ne sais pas. Tolanda biso nyonso na koki jamais koya sur les réseaux sociaux pour na koya ko confirmer que oui c'est vrai Naomi Ngolela abebi to na ye awa na koma kuwanga na ki Naomi Ngolela baby te. En tout cas nazalaka bongo te. Mosala nanga ezalaka kaka kozala netre surtout dans tout. Bon, analyse nanga ya lelo eza que quand ndenge na uti koloba mingi totalaka bandeko na biso o basalelaka biso ba film basalelaka biso ba théâtre kitoko totalaka bango mingi tango bazalaka na ba maquillage na bango yango tomonaka bango mingi mais sans maquillage ezalaka ba rare penza o tomonaka bango sans maquillage. Eza na ba comédienne mosusu sans maquillage okoki kokima ye eza na batu mosusu pe avec maquillage okimi payé. Il y a pas longtemps, quand on a ba réseaux sociaux, c'était sur Facebook d'ailleurs. Dans Facebook, on a ba vidéo et belé, ya bouyi comédienne na biso ya tongo ba vidéo na ye et tambolaki oyo azalaki sans maquillage na ba photo na ye oyo ayaki kotia maquillage. Soki botali ba photo wana bokomona différence ya makasi. Différence pesée à makasi ya olobaki mutu azaki sans maquillage azobi makitoko te tango akomi na maquillage akomi kitoko makasi. Donc ezalaka mwa bongo bandeko nanga na système moko kaka ndenge ezalaka. Bon makambo mosusu batu ebele soki baboti pe soki moni mutu aboti, il y a de ces personnes oyo bazalaka soki aboti omoni zoto na ye ezongi directement. Poso na ye ezongi directement. Peut-être après 2 mois, 3 mois, azongi na ye bien.
mais il y a aussi d'autres personnes aussi longtemps que azopesaka mwana na ye libele ezwaka temps pona nzoto na ye ezonga ezwaka toujours temps ebele ya batu omona tia okatisa mwana na ye libele de okomona azongeli na ye batu mosusu bazalaka bongo. Donc pona kaya Naomi Ngolela en tout cas on akoki koloba ezake Naomi Ngolela na film oyo penza atiaki ata poudre ya mukete atiaki ata nini kandenge ezalaka na mbebo totiaka ba mwa rouge à lèvres totiaka mwa ba pommade moko boye mais pona ye en tout cas atiaki eloko te film oyo azalaki totalement et encore naturel eloko ya atiaki ezalaki nango ka perruque penza nde oyo atiaki na mutu na ye mais koloba poudre ata oyo ezalaka basics wana ya poudre ya fond de teint ya muke kaka otie mpona mwa batache muke elongwama ye atiaki yango te ya donc yango wana ebele ya bato bakomi koloba ke abebi soki abebaki bandeko na nga tolingaki tomona penza na maboko nyonso elingaki bamakolo nyonso parce que na film oyo kotala bien Naomi Ngolela azolata mingi biloko ya mikuse omona bamakolo na ye eza nango kitoko eza penza bien eza passable eza pe présentable donc eza nango kitoko na système moko ya bien penza makasi koloba ke Naomi Ngolela baby en tout cas côté nanga je ne sais pas mais naomona ka atiaki na ye maquillage ndete azalaki na ye na mode naturel soki tozongi lisusu ata soki eza na batu oyo batalaka bafoto ya Naomi Ngolela bokendo tala na page na ye ya Facebook Naomi Ngolela la Cléopâtre wana nde ezalaka kombo na ye ka ndenge ezalaka na page na ye bandeko na ngai ya Facebook kuna bokendo mona penza ka ndenge ezalaka bafoto na ye oyo penza ya kala avant abota mwana na ye oyo ya mibale bandeko na nga bafoto wana na façon tomona Naomi Ngolela lelo bomona ke différence eza te soit ezalaka nde modèle ya teinture na ye soit eza kaka peut-être kobota ndenge aboti nanu nzoto bébé peut-être kazo parce que ça na ba bébé mosusu maman komona boti bongo mama akomi kokonda kana kokonda zolia bien mobala azozwaka soin na ye bien azana problème ata moko te mais omona mama azokonda kana ye chaque jour mosusu bokomi komi tuna ezalaka nini pourquoi mama azokonda kaboye eza likambo nini boyeba te zoka eza mwana ba bébé mosusu baboyaka ba mama na bango baya munene ba bébé mosusu baboyaka pe ba mama na bango bazala kitoko ba bébé mosusu baboyaka penza ba mama na bango teinture zonga ti tango ba okati ya mabele to tango okokisa ane moko de omoni mama akomi kozongela ba beauté na ye de omoni mama mwa nzoto ekomi kozonga tomona kango epai ya batu mosusu epai ya batu tellement ebele tomona ka biloko wana tellement mingi yango mo conseil ya muke kaka na ningi na pesa na bandeko na ngai ya basi lelo to omona basi ebele omona mwasi déjà akomi soki na ba 26 ans d'âge 30 ans d'âge omona basi mosusu azoloba ke naza baningi babala ye aoloba ke nanu naza mwana muke nasala nanu vie ntango na okoka vie ntango na kosilisa vie ntango na kolemba vie nde na okendo bala bandeko na nga kobota ezalaka bien bobota na age ya mike tango oza mwana muke ozobotaka na yo bandi soki à partir de 23 ans jusqu'à 40 ans oboti na yo kobota na ba condition ya bien kobota pe na normal nyonso kobota pe na pete nyonso tango po obota bongo okola pe na bana na yo nzela moko yango bomonaka ba mama mosusu aza na 50 ans peut-être mwana na ye ya suka aza soki na 15 ans donc aza lisusu na temps wana te okendaka changeaka ba pampers kendaka sokolaka mwana déjà na âge wana yo mama oyebi ke mwana nanga déjà asokolaka bilamba na ye moko ayebaka kotanda mbetu ye moko donc mamaka mosusu eza ka ndenge ba mama bazalaka ozolandela mwana na yo ka éducation sur son éducation mais l'essentiel oyebi ke ba basics ebele mwana déjà ayebi
yango ezalaka bien bobotaka na kibomwana nyonso oboti tangu age eza nanu bomoni vie oyo lelo tomona ba jeune fille ebele ka ndenge na utaki koloba na sala nanu vie na sala nanu vie na sala nanu vie oyo bandeko nanga ezalaka na suka vie oyo ezalaka na suka mwasi azalaka neti fleur ezalaka fleur wana na tongo wana bomona fleur moko kitoko tango bokendaka na midi fleur wana ekomi kokofane tango bokendaka na pokwa fleur wana esali nini ekwei yango naloba kaka basi batulaka me mobali atulaka na ete mobali akoki kozala na ye na 50 ans alobi ke lelo surtout soki aza na bambongo na ye lelo na kendo bala aokende pe abali na pete nyonso me mwasi oyo aza na 50 ans bandeko nanga lelo 50 ans nde olobi ke natika kindumba na kendo bala ekozala difficile et encore difficile obala to okomi na 40 ans rares sont les cas ya bato 40 ans babamba basi ya 40 ans bazobala mais la plupart déjà ceux qui mwasi akomi na ba 35 ans akomi déjà na ba 40 ans espoir ezalaka lisusu te mibali ebele déjà âge wana baboyaka omona mobala loyi oya yebi mokili mobimba oya yebi nyonso alors soki opportunité eye na nzela na yo à l'âge de 25 ans à l'âge de 23 ans bala na yo kota na ndako ya libala obanda ko construira ka futur na yo vi oto mona bimaka kendaka ba boîte kendaka ba soki banini ba tapage na ba tapage bandeko nanga elekaka nango eza na ba âge mosusu neti ba 50 ans wana okozala lisusu na temps wana te okendaka ba boîte parce que robando kende na ba boîte bwana ozokuta bana mikende baza kuna to okuti ba couple mobali na mwasi na ye mobali alobiki na mema mwasi na nga na boîte sikoyo yo kuna oza yo moko oza na ba camarade na yo ekosala soni et encore soni makasi yango ba jeune fille na ngai kandenge ezalaka libala ezala teke na sala vie bandeko nanga etulaka nango te oki kozala na ndako ya libala olobi ke lelo naza na posa tobima na mobali nanga tokende soki wapi tokende olia bino moko kaka na mobali na yo bobimi soki olobi ke lelo tosala boye na mobali nanga l'essentiel aussi obali epi ka ndenge nalobaka respect ya mwasi nyonso ezalaka nde na ndako ya libala soki babali yo wana quartier mobimba epesi yo respect famille na yo baleki na yo bakomi kopesa yo respect mais soki bino nyonso bozowelela biloko ya kolia bandeko nanga respect ata ya moke te ezalaka te baleki na yo bakobandaka korespecte yo te yango bomonaka bato mosusu baleki bazofingaka bayaya na bango pourquoi parce que bazowelelaka biloko yaya azoboya kokota na ndako ya libala respect ekozala te wana mwa toli kande na lobaka na chaîne na biso tosalaka analyse toyaka kopesa ba information tosalaka topesaka pe toli kandenge ezalaka na système moko ya kitoko toli na ngai ya lelo yango wana sans plus tarder na pesa mwa bambote na ngai na ye moko Linda Bukulu na pesi bambote na ngai na ye moko Vicky Mbonzo plutôt na pesi bambote na ngai na Julia Mananga depuis Angola bandeko na ngai tokomi na biso na suka botiela biso mwa ba j'aime ba suggestion na bino concernant émission na biso ya lelo bosalela biso pe ba partage na système ya Tokos Makasi bye bye la famille.